Bonjour, bonsoir chers amis de la grande émission Les Changements. Naïka Kopé sa réponse aux réactions n'angaï par rapport à doléance au président de l'Assemblée Vital Kamerhe a présenté. À l'objet que Bazali Nambongo a fonctionnement, Balembi ko se débrouiller même pour na papier et comme problème. En tout cas pour le peuple congolais, na évité le peuple congolais situation na pena tout le monde na biso pena normal. C'est-à-dire que c'est normal bongo parce que na minute tout ça concentré na lokoka moko etali guerre de l'est, guerre à l'est plutôt. Alors ils ont vraiment tout se concentrer mingi na guerre à est et si là et bongo to ya komona makambo mosusu après. Alors comme ba frais de fonctionnement ezate et que bolembi na bino pour na ngezali occasion bokende na no congé moko bo ya libela, bokende vacances parlementaires moko bo prolonger ya libela vraiment. Bon, surtout que la se concentrer dans makambo etali guerre jusqu'à ce que tokosili sa guerre parce que faut tous ba mbongo nyonso faki bino bozwa ya ba fonctionnement na bino na ba indemnité na bino et kende nanu na effort de guerre. Hein? Balar tout fait bino bozwa et ken effort de guerre parce que de toutes les façons bozan na balar bo yiba na mboka bo ke na bino ko vendre na balar wana bo dame na bino bo dama wata ba 10 ans bo yiba balar ya trop. Alors ils ont vraiment biso peuple to se concentrer na makambo etali mboka balar ezala orienté na effort de guerre ba institution nyonso tout balar il faut ko buka ko kende nango na effort de guerre ko pesa ba soda ba komata na $1000 le mois et doubler sous oyo facha pesi bango et ko sala bien makasi. Alors Vital Kamerhe comme yo lobi bongo peuple congolais ba bi bon d'accord baza d'accord na yo bozo décision ka ya ko kanga parler du peuple bokangeli biso ango boche pena kumba kadena boke na bino pena vacances parlementaires ya libela biso to tikali kana eloko moko to koluka to si sa guerre définitivement oyo ya est ya mboka na biso ba dépense wana ya ba frais de fonctionnement ya ba institution biso pena pepe na minute to d'accord na ngote et tomber pe bien za bongo mbongo ekende na est ba soda bazo balar et ko sala bien hein président Vital zala pe mutu zala pe quand même na mawa ya ba soda zala na mawa ya bato bazo kufa na est zala na mawa ya ba mama oyo lelo ayebi mwa ane kota zate bébé azo lela ayebi nini yeli mwa mama na yete donc ba situation wana to lembi yango durant plus de 30 ans yango to lobi boke non ko fanda na bandako na bambongo boyiba na mboka bokende bolia balar wana biso tozo balaro fa to pesa bina ba frais de fonctionnement makambo ebele ekene na est to pesa ba wazalendo to pesa ba FRDC de sorte que babunda koto facha za na terrain diplomatique to kende de sorte que guerre esila mukolo guerre esila nde tokotala soki matoko kozongisa bino susu na musala na minute bo libérer na biso parler du peuple na biso ezonga ta musique ezonga ta ba théâtre et osala bien que ne bovanda kawana to mona na biso pe loko moko te bosalaka to mona musala malonga bosalaka te bokende vacances parlementaires na nous prolonger jusqu'à ce que guerre est ekosila bala rwana yozo lukawana na minute bala rwana ke nano na fort de guerre et osala malamu mingi. Merci président Vital Kamerhe na banzi ozu réponse bato nyonso bozu vidéo oyo bosala de sorte que bob partageant makasi et comme la président Vital Kamerhe que les changements au nom du peuple congolais to pesio réponse na préoccupation na yo to na doléance na yo kanga parler du peuple bokende de vacances parlementaires mbongo nyonso zoluka ekene nanu na basoda guerre esila so guerre esili de tokota la soki tokozongisa bino na parler du peuple. Merci beaucoup.